mais infidélité mosusu peut tolobaka soki oza pauvre infidélité oza makasi mpo ozangi mbongo mwasi akokima mosusu likolo soni aye kotimbela komitrotala asala ata alliance akobeta lisolo mpa ya nani akouvraka famille bayeba te mazobokola mono eza ya ye te tegoli konfoni ya mai suka nosia omoni bambisi ya osia baleka ya bafleuve na minene pasteur moko ta kokata likambo infidélité lokola yebi akokoleka mona mutabima pamba na misa bato menzoka zana kimia koleka moto amonana ka gagna trop combien de yaya baleka piaka na famille baleki bachola bango nzoka nenda balakisa ke keba ko bongana no te po baleki no misu ba komaka ka yo magetu boya famille moko so comment les difficultés comme elio couper ça na faute na satati couper ce pouvoir pamba dominer Miji Media TV, notre passion c'est la joie de votre cœur. Bonjour chers tous, bienvenue dans notre émission, dans notre chaîne Miji Media TV. Notre passion, c'est la joie de votre cœur. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur John. Donc, vous avez vraiment ébellé le plateau de Miji Media TV. Vous êtes gentils, abonnez-vous massivement. On est là toujours c'est là bas spot nabino ba publicité nabino Miji Media TV ezawana po nabino. Bonjour pasteur John. Bonjour ma sœur. En forme pasteur? Toujours en forme. Moni pourquoi on habite toujours en forme et puis chaque jour en forme. Zanga nyonso yona santé beaucoup coopérer. So coopérer na santé vous allez décider jamais. Et chaque nanga ba ko mona pona condition ndenge mikolo mona na ngote ba kanzo wana suki wana. Or le na santé to coopérer ya oksanga soni te. Au moins na pesa confiance na santé pour santé à ko décevoir nga jamais. Ba tu mingi ba pesa confiance na oya mokili ba boya santé. Tango ba ko koma nango ba ko pesa santé mi so komi trop tard. Comment mutaza na mbongo ebele na aja mukia koti mabele par rapport à mutaza pauvre liar mabeti le lazo ou azo umela. Ya moni kupona nga na pesa confiance na santé yango 5 sur 5. Bisenga boy ezala kaka la Miji Media TV, abonnez-vous massivement. Pasteur John, tout mécano kosola, yoza pasteur, yoza pasteur. Tout mécano kosola, yono makambo etali infidélité pasteur. Parce que obi que infidélité eza débordé partout au monde, tout le barana qui déjà té, eza partout au monde. Yo conseiller non nini, mi balo bazo kendara ko bota kabana libanda. Pasteur, yebisa biso non. Mambo infidélité ou eza ndenge nini. Infidélité et otigala aussi la tête tant que mukileza. Tous les coups sont permis dans le monde. Mais talaka limite likambo yokoka na yokoka te tika sala. Na kama kamuto apesa kalokola faute na makambo ya batu misusu ya corriger comme si ndaza parfait. Était sans comprendre. Non, comprendre. Même les bateaux nzamba pona basalila yi baza ba parfait te. Azwa bango ataya bango bazwa forme ya kozwa engagement ko salela ye. Po ye moka lingi bango c'est le choix na yi. Eza lokola o lingi mobali moko c'est le bato ba moni ka za piaker. Mais lokola lingi o tali condition vie zo kende to risquer na mobali na pona ndengo lingi. Ce qui est simbi ou s'en sortir. Ce peut simbi te bo poika na faux pour mais les gens linga ki na motema moko. Siko vie infidélité faut yeba. Infidélité est à peine à conjoncture la vie et ça peut infidélité et ya. Infidélité mususu eza na ndenge ya kanisela ki akuti bongo te et créer infidélité. Mususu to na zo banalo banakota tous les deux côtés. Kitoko na kozala na bizaleli eza différent. Mutu na mutu a vivre c'est l'autre ya mesure ndenge makambe kuti ye. Sikoyo mais infidélité mususu peut tolobaka soko za pauvre infidélité oza makasi po ozangi mbongo mwasi akokima infidélité mususu peut mobala za na mbongo azomona mwasi azomeme na rythme mwasi nika makambo ya se ezalaka pe
ya na famille mosusu moi ça zokoka bomengo mobali te moke afundi pa na bango pa na epa mona ba kiti na $5,000 ekoki or mobali azana bambisi ba koma ba 50,000 ozo mona mobali na makama moi c'est zobala na te mobali moi ça na ça se comprendre il y a pas fidélité na mosusu pe appétit sexuel. Donc sexuel relaxini que moi c'est ça na posa beaucoup ma mwanda mobali zo suka na mbanza ngungu donc ils ont l'accès que infidélité payak malgré tout bozana nyos batu ba sa faute di banda. Comment moi je peux dire que tu mobali bomengo ma kimie vraiment en kimie pas monique côté wana ezo simba te mais babeta lisolo te kufra na mité mais il y a pas infidélité mususu pe bozana ye mazomo na za insatisfait par rapport ya ndenge azolinga azolobe mwana zo yati or stérilité mususu bopesa faute na bato atangola ki mabe te tala même la Bible mutu mususu ayebite stérilité nzamba baka ya ne pas dit que on kufa bongo au moment opportunité nzamba tchelati aboti pe si mususu bazana patience te akomi pressé umeli to balana umeli moi c'est ton mobile infidélité ke pembe mususu ko sala ku tricherie oyebaka te akote l'infidélité ya mwana comme si on boti nzo de mwana mutu mususu tango boko umeli likembe ko bima débat bo te kutazaka mwana na yo te bakone eza combien mususu nikola Sonia ko timbel ko mitro tara sala ta alliance ko beta lisolo pa ya nani akuvra famille ba ibate mazo boko le monde eza ya ye te. N'était ça comprendre. Ce qu'on l'a dit ba débat tout le timbre qui mon qui les a ba piège tangible. Si koyo nyo se quoi quand église pour église ça ko l'océan. Ma nyo ça ko beta tolo so ka suki no océan te se ka tamboli malamu te. N'était ça comprendre. Océan ça le la source ya ba ma nyos. Tous les catégories confondues à ma isuga no océan. On dit ba mbisi ya océan ba leka ba fleuve na mine. N'était ça comprendre. Si koyo so eto zongi église eza place et tchaka température calme quelque chose et moni faute ko condamner te pour pesa raison na mususu ya koya mais pas ça église on peut bisika tuzo ke na roki la mais kuna pe so infidélité peso zala maite ba pasteur boso te biso mais bino mo pe boso ko s'abstenir te pasteur non tu robali bande so ndaki sujet nanga na lobi mutu tout aza faillible nzamba pona ka mutu parfait azwa ka mutu nda che ba qualité a tailler selon temps mesure na ye akomo salila ye est-ce que batunyo so nzamba benga bango ba salila ye est-ce que lokola basaka ba miracle batambola ka parfait ndenge nzamba lingaki te okomona mutu mususu osa miracle mais soki na ndenge ndanga gangela masi na bana kokama makasi lokwa soda boy mais so bandi miracle et aussi grâce ezaya ye mais mutu azamu est-ce que ça mo sala nzambe moi si na sala rogo gifle mbatete ko gangeleti ou gangele pasteur tango gangi ce qui fait osumu ki so bato bamoni ki na passer la beti moi simbata ora pe isa ki moi simbana mbala moi c'est boko yoka faut pe ma kofe jouer rôle na te so comprendre na puya ngote me na pesika ba modération est-ce que mutu so ko landi biloko wana tout o timbela ke biso tout tous ont des températures différentes. L'entendez bien. Infidélité, base nango, na on peut se conseil. Pasteur moko ta ko kateli comme infidélité le ko la yiga ko leka. Quelque chose bima na basi belé, quelque chose bima na basi té. Et ça ka température bolingo ndenge kuti. Oko kutanga na mbongo ebelé, mais makam nange beto libako ndimo zonga na famille pauvre mo boyi bomengo na nga. Ah oui. Famille bako sanga na ba pesi ofoti tela moi sizo zoba. Oboyi mo bala mbongo ndenge nini. Soki okei oko sepelisa bango po bazoli mbongo na mais yumo na libalo za mala à l'aise. Faut na mobile na ya piakero azanga tina bazo tshelo mozoka kimia. Parce que loko wana na giso ba té comme l'église ebe. Donc monitotika flatterie. Zong saka batu na modération ko tia mutu kimia selon catégorie mutu na mutu yokanga très bien. Eloko na ko ba chaque fois to pesa ka divorce faute une infidélité pour te moni de kango bimi. Ça pour autant to ye ba cause wana. Et sali bongo vraiment. Ba cause ya banda ki pe ke ndoko na place na total raté. Soki ba moni yo boyinga ba bani mwasi mabe. C'est qui fait boseni bomengo mo bala pesa ye kuta kangela lupango mendenga boy kutu ko kama pourquoi soki mbongo na bongo zala boye. Or au patiente qui otalinga au moni à venir à comportement na ngana de to ki ndezo bala na te. Et là quand ba talibande ba ko yebate ko bota na mwasi bana na mobali bana 5 6 c'est ça silence ko umela tende mabala bana kabana raté tie kabana c'est que danger ça mon boss depuis Belgique ozoyo ka pasta lelo azo décortiquer comportement maman infidélité pasteur John obongo ba jeune fille bazo linga na bon ka ba mari to suka wapi fin du monde te pasteur te moni ko même fin du monde makamuso ça te ce qui fait du monde écouti écoutaka bato nyonso to mona ba liwana ba mona ba ka différent ta total na ba film to sala to te to eko participer pe na makambo miso zo saka ki mukile kende oya yete se ka zala te oya participer se ke pona mazala
na peut-être ça comprendre donc problème na option eloko moko boye na moto akeli felo na moto akende lola to kokisi mission akolo mokili ndenge atiela makambo ndenge eza kozalaka na souci ya kopesa yo moko faute te soki oforce ke simbi te omona kwa yo noza na manka koleka oyo azwaki eza ndenge yelaki biso nyonso kozala pe na signe kozala lese ne pas dit que na miso bato so bapesi yo valeur se kozala na kimia yango ti place ozalaka na mona moto aleka bato na esengo me na vérité aza na mal à l'aise na mona moto abima pamba na miso bato menzoka aza na kimia koleka moto amona na gagner trop pour comprendre technique yo kimia wita na kolo mokili alembe basi yo lobi ki bazoninga mibali ya marié so logique to kende pa to zongi pa eza faute mais so to zongi si moto ta la faute place ba branche bande pe que no bimisa faute bazana raison parce que bazana raison ya nini nani okotika la kolinga ke no bebisa vie na pa ke no kota na likambo eza mutu mususu ya fraude nani okotika la kolinga ke vie na eza na manka atikala na passe azo souffrir vie zo kende atikala ko kufa mais zo mona privilège mo eza malgré tout eza interdit parce que c'est qui ont encourageant so landanga na sinon la non mais non mon monsieur ko ndisi zo côté la jeune fille on ba mi bala ba pasteur na mi so tikinga na sili sa idée bon na tiki aussi ça merci yango na lobi boy sikoyo avant to pesa faute bando talaka ba branche fille wana koma tiki bato génération na yo ba tiki mobalo aza libre bala ya ketonga mana moto monika za marié alingi ce qui fait na yemoko mona ngolo la libabe ce qui to yebi to ke église ça envoûtement tous les pasteurs bagani ya blocage balokié comment fille aza bien akelinga mobalo ba tout bien ou bien non conjoncture ya passe ya vie pe jouer rôle na détournement ba tout ko c'est là blocage ya mona be cortiquer fille wana condition vie kaka azana moto ko épauler te marqué to comme na âge maturité ko ba vinete ba tunyos mususa mone na téléphone nzo ndé tata moi si leki yaya tout ba c'est la ke cadeau ba pia kai siko fille mususa lokola ye mazana puis na vite bande ko tout bazana facilité ko sungete atali ndenge to tika na retard papa ba ninga bité na zape na âge na se rattraper atali génération mibala âge na eba mimana bango tout bazo sakane pe baza ba venturier ayibi ke tipo na za marié mazo pesa solution na moi si na nda tant bakutani orekuto za bo yemo kuto ko mixer la fait vers que azo affection ko linga mapo azo kimia alingi ene tension biki na osala mabe po za mobile ba tu me privilège apiaka tika na kende berero ko le diba yango moni ndato lia pete na ko tika la jamais ko pesa ka faute na ba défaut ya vie ya batu na tele mela rapona ko te ya soko yoki changer nga nani nazala champion ko beta tolo ki ngande na yaka bien pona condamner batu baza kuna non batei mingi bakimisi bandima partir mateya wana mama na peso conseil ngai ba pesi nga responsabilité ya kulamba na kokabula mais naza kolombongo te so imaka na zolo ba wana kolombongo ndaza kana lukumu ata mona nité respect za kana epo yenda sake bino so bosani bolia respect na kozona bato na kabeli fufo moni na lamba ki kitoko na pesi bango ba te oyebi kolamba suka motei wana kokota na place nzamba ba vérité na mona batei mususu akuti tanti moko na mabebele abota mwana tata est-ce que c'est ngona ye oyebite ninyo esala ki mibali ba kosa ye tanto affection motema boboto ne bimisi so ba liboso mibali tango yo komona ye bolobi note ba lokaye abota mwana tata orte na ba no vérité mususu pe kwa na faux pour les amis faut pour les yanga nous a innocent bolamo ko bomba mibali na kimia na yo ebimisi yo mabe mibali so mona ko la so batika ba kosa yo na so ba no ba vérité mususu boboto na yo ndongo kana yike na uzakana mobali oyo mumoni mobali ngobotele mwana mena katikati makambo kuti et sepelisi muketi exemple na mwana momasi wa kola depuis pas na bango tia kola mela masangati mais bakute na mobali moko alandi pe na bolingo balingani mais comportement mobali nzo kande soulari ya mingi misusu kutu ba mela te me bakute na mibali moko bongo ba mesana pe na comportement bakoma pe ko dima mobali langwa me ya mela masangati po alingi mais mususu moni mobali na ti mususu sala masanga pambe zo sala ko la sanza siko so kutu na mobali bongo baboti ne bana siko na kakate ko mona ba des fois ça la nini ya motoro baka tango zo lingana kolanda ka état de faiblesse ya pia ka te pour mblazo peso ba $20 au mona na kuita masanga otiki otoko bongisa sima keba fiançailles ça le la entraînement na stade ne passe pas chaka bipo équipe maté que nous a Champions League si ko soki na entraînement boye ba ko sala jeu de passe ité na télé ko beta comment debere ya moni so moni mobile na kuiti depuis qu'il fiancé peki ça bien ngambongo ndenge we na me kuito na ligakati a sentir que tozana ki fiancé ba lingi makambo yo de tant to koma na ndako ko ba ki mpecho depuis to linga na boya kuiti tina ça on a tika kuiti eloko na bolo bakati na mwasi ozo kotala yo zomona zo 4 mangala makasi neti boye na boye ko lingi ozo banga ko boya ngati kana fanda nye tant ko koma na ndako comportement ne dimi on na linga ka boye moni mabala mi so babala ndilo bukuna baka nzo banu makambo par amour
diable aza kolo masume diable ayidi nyonso te tokoki korepare makambo mosusu saka ata yeba patikali na soni bazoka koteya biso te tu kaka blocage mobandi abala me ayebi ntina abalela te kotia mwasi na ndako eza te age pusanga nalinga natia na ndako profe te yeba coaching ya kokoma mutu na vie okozala mwana moke ogere mwasi koleka mutu akola babi kobomba mwasi te engagement est-ce que chauffeur atata ntoto moke soki abi kopwisa remorque bakopimele pa konda te comprendre makambo nazoloba soki makambo nazoloba nde badirection oyo schéma yeba kote mama naopesa conseil kolengaka na vie te quel que soit échec to esengo nzamba yebi soki omoni difficulté ekomeli yo kopesa na faute na sata te kopesa pouvoir apamba dominer talaka nanu nini ekomelinga soki oza na voie normale seke yo te nzambe alingi atire leso na nsima mpasi na yo combien de yaya baleka piaka na famille baleki bachola bango nzoka nenda balakisa eke keba kobonga nanu te po baleki no misu bakomankaka yo magetu boya famille moko atiki na piaka atiki baleki lokwa privilège okoma kutu leki na piaka 500 na futa atike apesi yo lobi na tongo tinde kopo aboyi elakisi ke baka bandeko no mesana bango keba balingi pe na mwa profit yana mutu muso za piaka tina kozanga so peso valeur tina kozanga na yo vraiment wana pire muta bien on a jebiso mukili faut ça très attention bate ibo violer droit ko kota na bakora nzambe te selo bato sala exemple na mona mutasolo baki omoni bato loka ba priya kate baza bato satana tokeli felo merci malubo bolo bakawana bozo pekse bato ba prier bozo kota rankini pa kolomo kili pa bandimine malgré tout ya boyi bango te bino ndebo moni bango église te bo juger bango comment bango baza na ngambo ya satan basala kama be mais satan ko kapé ko boma bango te soki baza na ngambo ya satana bazoko kufa te c'est que satan peut bazo bon façon la privilège et ça lokola ngana papa na biso toza na rankini na ndako abengani nga pona to saka bitinda nete mais na buka lopango kombo na nga ezali il faut que ba ko expliquer bozo te ya mabe yona na fobongola motema bateko combien de fois poche baninga mal à l'aise oya yo bazela baninga komi pressé yeba ko dossier est-ce que soko sa kolo fete biloko tu bako kambole faut tala musulmane de bacheli banane non o fete robeba yo lambaka tika oya yaki azaki na invitation to badunda ata yo kolo fete bachelo lipapu ko silikate c'est la fete na tango ko tsa ba demande nga mo kolo biloko bochela nga muke mais jour la fete bina kaka comme ça fete c'est nazo peso ba schéma ya matala so bi plan de guerre au vivre au comprendre qu'il pété copia ka faute na yo mo tenga na zebiso conseil o balo bala te tant que ça zala ko moni babani pourquoi oui pourquoi et ça quoi batu monsieur souba ça quoi les bandits na tongo souci anga vina ngaka kolinga kati o raté ko lia na tongo o cholami na miso batu mais tango ko occasion ko lia na 20h o piler tous les batu balaki na tongo pour là la l'aise malgré tout souffrir dans la motondi malam na vie on bible bi vomir la fin d'une chose qui est alors est-ce que ko bala na nyasi bebo na bondo pile mutayeka to fanda biso ko sama ba yondo chance ko honorer moi si pour l'accès qui na linge malam na puya pe biso tout ça exemple bato ba chama misapina alliance pour l'accès qui fidélité ça maka mais ya to fanda pe ezati que soko bodi ezana moi si ya to fanda c'est que fait les ma voix ngato bolingani tete na une des chances ko honorer moi si te maintenant to bolingani ça maka si ko le ka mutalia na tu so comprendre tout faut englober nyonso pesa ka à l'aise na vie conseil na pesa yo tambusa vie na yo côté sengo mokyo nzamba pesi soki suki soka déborder kende soka déborder te suka mabala mingi na quartier kufi à partir de rodula ndako ba voisin moité oui ba locataire na mbayi nanga Léo et les bas et moi mobala bisanga bien beta ma soloté deux jours après mba mia na ndobeta ba voisin ma solo po ba pesa ngani papa so kwa kinzonzi ozoteka dignité mobile na kati ya quartier ba ko pesa valeur ndenge nini tout monde ba mwebeli ebele kende ka loba ma koko e tela ngama mukena meka wika basazi boza mais yo bandu kotse ba plainte mobile ndo moninga be deji papa bana so pia mbongo te ata mobile likina cravate mbote ne bazondi molo kwa mutu bazanga tina c'est ça mobile fallait bere rwana tout nazo bana makama mikie mi bale belo ko kam tala loba bana makama moko so comprendre nga vrai mi bale bele balemba mitema partir à base ninga ba traiza bango na ba famille na bango partout moi sinon propre bouti ne bana comment tant nazo lingo linga kinga comment ne chèque nango beta ka sango partout mais là na pesa ba 1000 francs on la faire chez bino te on ngina kutu ko lengo na ba camarade bombe la chez bino mais moi pia ka muke mutalibosa ko no pesa rapport pa na bino yo vraiment au fond ça na ba leki na ona ba mama lo kwa renyo po botonga ngam tabotsa ba na fête na bino ko ça na valeur comment yo moni fête ko kendi yo bo frère ba yebo ke ba si ba détecteur yo so ko ke fête ba so si biso bana balala ba ninga ba so bino mais bana balala
bilamba ba majorette balongola ki bilamba po babini la batimi so na pembelo ko ba sacha vivre ndira entraîneur mettez ça là-bas talango kuna donc bangi wazo bino kuna zo boucha ba na donc tu fais aussi l'obité maka considération ba leki ya mwasi moko ko yeteka papa ko tozo papa ko zela tu fais aussi là baninga batamboli baketoka biloko ba plateau ba kotiko na kibakulu ko fofoma sangu na pilipili yo ko ba Thomson esika sal soso yo pe le koso we piment we ça va faire ba famille nanga donc nya nete so comprendre biso nyoso to le ka wana tala so zo mbai mo masai bo traité o mabe o bima pepele na makama mike zanga nyoso tika na dignité toute dignité Laetitia Dolio zoyo kamalamo zanga nyoso tika na dignité pasteur alobi ko bala ne fin du monde te Laetitia Dolio depuis South Africa ma copine préférée qui donc li bala raté des fin du monde pasteur lelo a décortiqué yango donc yo mutu zo no célibataire ko welela na yo kututé pasteur so libale ye et biso ba over célibataire ba miss gentil milonda donc ko nenga zana kutuko atabali na nte ya yo ekoya na ngonga nango pasta na leli na lela polite ya o ata doré mayani bisika zali ba ashaka songonyo nyembo ba grazai na bango nyos famille na bisika nyos ezali bazolanda pasta baleli babi donc pasteur ya ser omona ozoyo qualité ya oyo bino bozaka infidélité infidélité za na o mabe mais makambo pasteur alobi eza réalité nde bozolanda biso boy abonnez-vous massivement. Pasteur lelo tomoni makama COVID-19 oyo ko boma ba couple belé parce que mobile abi marathon azon arabutu misusu pe tomoni mibali mususu rendre bomba za fidèle ou leo ke no lukalika mulibanda afani na kati ndiko yebise bisono te yebisono pasteur ba maman o bande ko supporter te neti nga vraiment papa la nga Hubert qui toka songonyo l'homme le plus fidèle au monde face à kraka maman la biso Joséphine Mayani donc confinement pendant 5 mois na moni place à bouger tin abimita ça la kaka na katanda jusqu'au lobini ni pasta o teiba o ba fanda ki ba okoza 5 mois 6 mois na katanda kuté o teiba ngono nini bako mesono fana ndaku te ndaku ya yo okufanda te kofanda na ndaku za synonyme ya fidélité te kofanda na ndaku eza ndenge place ozala ka référence na yo place oza fidélité ezaka na kotambola te fidélité ezaka na motema conseil na kopesa yo soko comprendre vie ou comprendre makamyo so bien or soki okanisi fidélité ka confinement ndenge yaki bato bakangama na ndaku nde batosani te mascarade de jogarone mo mabe conseil na kopia yo ndako kokosa neza soki moko azokosa moninga avancement te eza na résultat ka négatif soki zo tindika mbongo bana bandobela papa soki bana bazana santé mona côté kuna boy na lobite ke nyose sa bongo na pesika betage mona mususu betension mona kaka moko ko sakama par exemple yo na mwasi no boza moko soka ke tricher libanda lobite ko 500 nzoto na mutu mususu bokomi nzoto moko soko kutena mobali moko to mwasi moko bo 500 nzoto matikelo makambo neto yo na ndako compression ko kotana mama bana to na papa ko kamo bazala ka boyete bakomi boye ndenge nini bokoti ben filtrer yango moni ebele to zangi mapamboli eza kokoma patron te mapamboli eza kimia na numéro 1 okoza na mbongo te mais soko za laisse na mwasi na bana bokoza na santé ko lekwa to ba budget na banque c'est ça okola na kikuku me bazomona lokwa mutu moko aza na ndako étage on dirait pendala na beto ko denda nzoka nde kimia za na ndako so bolinga na mwasi na ndinga kitoka ta bolima tembele zanga mabaku bato mona kana ti soso po bokoza na santé bato kama baza na vie passe mais santé ki to gondire ba utebe étranger c'est ça la voix donc il passe kimia bo moko zelo ko ne zangi ba foyer ebele o kama kati bato mingi ba na mbongo tellement fidélité les quand ko ngo des ordres matika bo mbebele comment bana papa za na mbongo ko tinde bana baboka nyoso batanga basama ko minene mais so te papa na bana bana des ordres comment mwana o za na papa tanga makasa za na éducation ki to ko za na ba voiture ba ndako ba nini mais vini ka loyenge infiltrer kota sabalo bana ou à compte infiltré ou à compte infiltré ça va le comment on crée ba makamuna n'était ça comprendre et ça le la biloko ko lala na butu moko bolali ya kesuba che misapi a jotoli na tongi ko manga ngai nani ataki misapi infiltré n'était ça comprendre so ko ti biloko ko ti bana bino ngai lo kwa muta dodeki na butu na tongo bo ba côté bo chauffer là et ça na richesse na makala ndisa ngai ici là te
bobakisa mai nazomona makambo mike soko comprendre makambo ya loba comprendre facile kotia mokili kaka te se libérer kowela na mutu te tambola malembe soko lingi mutu te loba mbala moko soki po lingi kota mbala moko libala bamekango lokwa mungu na biloko te simbito te nga mwasi na nga ndenge na lingela ndenge na sukelela mwasi na pe ndenge lingela nga tuza soki simbite ekoyebana mais tant que tuza normal eloko yo lingi mama na peso conseil bilamba bako sikeza ya tombola soki kokita ina yo koto to koleka ba bateke oti tombola alati simbie makasi nzoka na makunzo to biki na somo ya mata $50 $20 $10 za makamuna nanga kolata sapatu te sepelisa batu ba mona ngo kitoko menzo na kati zo koka obie to ko souffrir na makolo pa pasi nete so comprendre nazo peso ba directive makamdenge za yeba ko zala na vie po betsa maliba kute pe ba mona mabete zala les chaque jour souriaka c'est quand ça thérapeutique ko zaka na société ceux qui na tango comme ça moti pourquoi surtout na bana basi misaka ba ride mona makam comme ko manka et simba te toujours à l'aise chaque jour moi ni na yo pampa soin ezangati yango base numéro 1 ko pesa harmonie est-ce que base ba nyama ba chaka rouge lèvres jamais même bien na so ba moni ba mona tango ba ko ya kama mayanga. Comment moi c'est mon secrétaire mon bras soko elema yanga machaka beauté c'est que rouge lèvres ba moi mireza et ça kaka so comment on a zolo ba ça il a chez moi n'était ça comprendre comment ba nyama ko amu selekete bazaka mi balena miri mayoke la moi sine zuwa or mon secrétaire musa pembeni azate zuwa ça kaka poeba de football lingo ça va to azuwa makasi ce qui joue ici libolingo comme le voilà bido toboka ici c'est vraiment nyonso ya mon chaque jour créaka mabaya na bino pe na kati ndako komi manka po bomiti kitro ana sina kolisi bana mobata matali bana ba fia di bana komi différent na yo or kola na esprit ya ndako mena comportement ba sali ba imanga mani nyebimi chia rouge lèvres matisa mobala ki musata na zo songa zo bana tindika bango o za mutu makasi tina poka la lycée na valium uzo chanda ko mango bomelanga libali kula mama Monsieur c'est pas comme ça caprice nyonso na mobana tika mobali manka moyen qui pata mobali zati ka bana talaka kuna mobala to ndoko tala na se wana mama bana ba yiki okuta biso to ba chende to kuti bana na mona monsieur ka papa yeki bonde ba caprice bana ngokomi mbanda papa c'est ça ngotindo vacances ya ufeli mama kokosela nga mona akola kuna mona asoko kataza te nate so comprendre nazo peso ba périmètre fuko yebi amoni ngano ba chaque fois moi si nanga fois na comportement quoi chel ministère basi yanda potier ça va toujours prêt pour la révolution chaque jour ça va bimi na 6 heures brosson dire na brosse bangi babala donc moi bila body moko ya teke moi c'est ça lamba ki boka ba quartier ba commission lambi malamu na so la liputa milinga zo zelanga tino kosoma na po on a ba rapport ni négativité ça comprendre nga base so okutala naseki po sexinga nazo peso ba périmètre nebisa yo za suka ata bana ba 6 ba mona ko bota tem so ndile bana ndeko ndebe ko tikela yo kota quartier confusion même ba ta porte so kama ya bana na été ou bana ya na ye pour modèle zo zala ndile yo yebi mais ye alingaza na bono ko bana ngulu ndé to kana makuru ki puta banda tongo kipi tala kuna po moi si po nyama na so kala mo bala yaka nakebaka punya kasi nya kukute naketika na toilette zopiso ndako nkele mobala kozonga mobali musata bimi 16 fois tellement to beta kadama zonga butu pa mona makambo wana te naso bano bashima o funa mobali fa kima musa pona mwasi tango so lika yazo talaka azoko so la misenzo kande yo yebi moi biloko ne silangala vraiment si faut ja baba zokale so na munoko vraiment moi bazoka movema papa so zo beto kare mo bazoka so ngota po beto kano pa tanga tali be panzer ko bomber si tu ko boye ya so mo ko bise yepe pembe c'est que to baksa kuku il va périmètre ko pesa bolingo tante na zo mano si mobali so moni moi so mobali ke ba sengi ko ya mwana foli bala mobali mo fatuna ka moi si balobi ni mobala matanga mbongo ko $3 ça comme mobala chrétien mobala ko yoki pa kaite ka ba se ba dépense ko koti ba demande mbongo na classe nyonga mako ka fifia mapa tala nyonga banani kuna nga kuna ko kate karto photo longwa webi ke nyumba ndoto ki pipiri ko ta ko selinga to se ma pa kata ba melinga 6 ba fort rapport pour mobali so ga ye banana ko biso usi pusero wapi bomé butata lokuta so nga saka na lesa tala muno moko ta asandi ke ba bominga sili erma balka be kitsa école utika ibo pano tambuli nzela ka boye tombola ngoki kitisa tango mone komi lokola traité tala camion teza kizaka soko ba sali kaka traité ta moki vitesse saka nini e mataka ça mo ba la traité on a ka to mbongo na tongo ça so ezaka 4000 komi 8000
ando provoquer retourner bande ko moko na mona ki kokondria senga biso $10 Vraiment. zo pesa ye mon entretien de yango mais yo négativité mona ko tinia kanga makina butu ne bite na tongo banyonga mapa ma fifi to kobela ngazo comprendre te ba ko basona ki côté bodé fa ko soni seki ce que bodé fait là wa bana pe bele na ndao na tia manevre yo saka na côté de ça Vraiment. maman na pesa ba chima vraiment si so bazana bana foyer ba ko vivre na papa comment diplomate ya ndako mobala ko ba tuna quartier te pa bimaka tonga zonga pourquoi yo nde ko tsaka ba demande tomba zo kene musala tous les basi ba bimaka tonga bazo komba seki balingi bate bateka banda bango bambota ta ba yebioti aboni tamoto yo nan to kotia l'accès porte beaucoup tu peux la que no mutambu yango so ba tunyo ndo ko ti ba mama fifi parce que kotia dossier garantie quartier ça cher atubo futi 3 mois baka to futi garantie à 10 mois précis que tana défi au 2 mois na kokima te garantie ça mune ko tsaka ba demande ba contrat ya bichema ko vitara Congo so osaka ndo ko kende cercle biso to zana so ke bichema to ko no délivrer nan banda to kanga satana scotch ici là Akimate. yeba shima Merci beaucoup. so ko zana matoi Yoka. Miji Media TV, notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Nous sommes arrivés déjà dans souka émission na biso. Pasteur John, ozana moi likambo koloba moi bambote ça la rappelle moi bien. bambote ça m'a raté bambote na bino nyonso chaîne na biso na Miji Media TV. Miji Media TV bo s'abonner massivement vraiment to la bino tout fort talaka ba to la pété base vraiment bambote na na pesi na ndeko nanga Emmanuel Miyuna na Columbus na Ohio Umela kapesi mbote na Prince Murula sans oublier Yemoko William Nono pa na 14 gosses na Strasbourg na pesi mbote na chérie nanga Blandine gros bisous mama kombo yokani na lela bino tout fort numéro na ngati boyebi 084 75 18 112 sans oublier Yemoko Mimi aiko na Afrique du Sud vraiment na lela bino tout fort ça me pas pour la chaîne na biso sous Miji Media TV base vraiment to lela bino fort monde entier bambote na bino yango Madame Chimé Ebunja, Jean-Pi Mangwangu, Joël Fouta, le grand boss, Joe Menezes. Merci Nabi que Bolingara Miji Media TV Bozo Landango massivement. Notre coordonnatrice Pichu Muzinga, les grands réalisateurs qui est là derrière notre caméra. Papa Bams, de gros bisous à toi, les grands professeurs. Tout ça, je vous aime beaucoup. Nabi été binone bosalara Miji Media TV et zala otoza lelo mon boss depuis Belgique. Merci na confiance na yondo salaka no pesara biso. Donc Miji Media TV c'est notre chaîne, votre chaîne. Bilona gentil, des gros bisous hein. Bisiko Zwami à toute la famille Kasongo Niembo. Je vous aime beaucoup. Tokutani mbala esima.